liwa ya Segen bandeko na ngai Chibempia na falaki abeta le 31 décembre awa na Paris. Est-ce que concert wane kezala kaka ou pas bandeko? To sala na analyse ngana bino Segen vraiment paix à son âme. Segen mwana mobala bato aboya polémique aboya na ekoloba loba oh bandeko na ngai liwa epesi nga pasi mo ya osakana te. Mes condoléances na ba congolais nyonso na ba musicien nyonso na ba drummer nyonso o babetaka na mboka na biso Congo. Et voilà mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV. Ndeko soki na osabone te s'abonner ça nango ya ofele o futa ata $1 te pour na ko s'abonner na chaîne na biso ya la grande découverte TV. Bandeko nanga vraiment to ebite mokili oyo soki to kende wapi koyoka histoire ya Segen ti akoma na liwabwe esali pasi makasi endeko na ye oyo abandai kokumba oyo atutaki eske na moment oyo tokoloba ngana bino eta na ye eza ndenge nini kipabilité kolanda ye eske akozala l'aise komona ndeko na ye na temps oyo akoti na malili oyo eloko oyo msu bakanaka yango te bandeko msu balobi te Segen souci muto ebomi ye parce que avant bakata ye lokolo ba informaka ye te ke ba okata ye lokolo. Normalement falaki ba préparer ye ba informer ye ke Segen to okata yo lokolo. Mais bandeko balobi en tout cas ba informaki ye te bakata ki ye lokolo brusque. Mais que eloko wana bandeko balobi nga pona nga na ndimi te parce que et dans un pays moko, ils ont été développés par rapport à Bakishasa na biso. Est-ce que bakosa la mutupe opération lokolo bon bakati lokolo sans ba informer et cause la paix à solo la famille. Ochi la biso na ba commentaire. Parce que bande comme sou balobité ezalaki tangu akaten bakati lokolo ayeba kite tangu la muki ayeko mona ki bakata ki lokolo et ça qui est passé nde et comment ekola ça ba souci et tout na ndenge mimi ndeko na biso na liwa. En tout cas la famille ba verso ekoya ebele na sala bandeko na ye mosusu o ba koti en ligne pour ba expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé, pour ba expliquer biso akufi na air nini to moni pe nene a eko expliquer biso pe air oyo ya kufaki eza jour nini parce que information Segen mignon to uti kozwa ngo kaka lelo kala mingi te awa bandeko na ngai vraiment eza pasi na ba décembre oyo famille ngaki fêter malamu me ba komi ko fêter na mawa ba fêter na kolela vraiment eza pasi bandeko na ngai yango ata ndeko na yo te oyo ki ndeko moko aza na hôpital a obela ndeko na nga sambela pona ndeko wana sambela pona ndeko wana sous prière na yo oyo sambela pona e contribution na on est fils que na prière et koyoko sunga pe ndeko wana à se rétablir vraiment eza pasi pe mawa sans plus tarder bandeko boyoka bandeko ya Segen mignon maniata ndenge ba oloba ndenge ba opesa explication ya liwa ya Segen mignon maniata et puis nene ya a expliquer biso oyo ndeko na biso Segen mignon atikaki biso na se ya mokili oyo. Et voilà bandeko, ceux qui n'ont s'abonné à la chaîne Nabisote, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez, ba commentaire nabino atari pia pamba oyo. Et que ça la biso bien, on a ndeko na biso Segen mignon, maniata vraiment apé manakimia, Segen totika la komona na ba polémique te. Segen on est qu'un jamais to mona na ba polémique. Segen bandai koboya na ekoloba déjà azaki mutali kukuma. Li kukumeke zongi alors abandai ko éviter na ekoloba loba pamba. Vraiment ils a pas fait mawa bandeko nanga tolanda tozonga juste après on a ndeko na biso Segen mignon tokolela na BCBG tokolela na famille tokolela biso nyonso bana mboka tiapa na biso ya na biso Segen mignon maniata tokolela bino ba détail musuto e batiki bana tiki mwasi ukoma. Et voilà bandeko tolanda na 17h14 na Chine ngo akufi wa na Dubai na nini na end ba même na biso hein non 17h14 on va faire ça heure ya awa
il y a binot. Donc, il n'y a même pas une heure du temps. Donc, il n'y a même pas une heure du temps. Ah, merci beaucoup, grand, pour l'information, en tout cas. Merci beaucoup. Nabi Batou, déjà, c'est un petit cas cause la problématique. Formation, bon, et... On a raison, papa, on a raison. Ah, bah ouais. John bien vraiment, donc. Ah, polémique, alors, France, on a des missions. Ah, mais ouais. On parle des parfaits, oui. D'accord, des parfaits combien d'enfants? Oxygène. Des carreaux par nombre d'enfants, nombre de bases, pour indemniser personne et tout. La famille sur la carte, vous comprenez que l'eau est dans la carte, tu es pauvre. Donc, tu as un côté de la décision, on a été dans les lagas moués. C'est ça. Parce qu'on peut dire musicien, comment leader est belé. C'est ça. Merci beaucoup. Bonjour, bisous de Zarana Bango et pour la gueule. Depuis game n'ingé. Anderson, bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Bon, juste, il y a quand même contribué à l'idée. Parce que. Micro, moi, je vais pembeni, s'il vous plaît. Bandé, comment on a un micro, on va battre, pardon. Micro, moi, je vais déranger la pembeni. Namakambo Segen, on a complété mon oncle aussi. Azala qui maître, il y a karaté. Bon, à cause de moi, Kumoko Bena Lokolo, moi, pour tailler Yebika Kabon, entre parenthèses, ma famille, kaka. Et côté ma mobilité pour le pangu, mais dans un côté hôpital, à Boyaki, Azalaki, baby, c'est qui était qui m'a caté le colo. Oncle Lali, a Ebika Kaza Mobimba. Or que Bissoban, après 3 jours, baby, c'est qui niveau, infecté dans le colo, il fallait pas cater le colo. Azalaki m'a cassé normal. Et rêve basali, tant que cotisser, bah, cater le colo. Après anesthésie, tant que sili, à la mouki normale. Tozo solo la nepe bien calme. Tozo tele pe le logoté. Ba na pe ba vandi madame pe azala ki wana. Tango a bouger le kolomoko a sentir que le kolomoko oh ndenge ni le kolomususu indire pepele. Tango kaka la muki atali le kolona ye. Ça c'est zomi ke naza maître. Ba katinga le kolo. Na minute asali mbala moko crise. Pour ça, la crise a côté comment? Une semaine à comment la mouka peut accoucher bongo. Donc, parfois, il peut raisonner choc. Mais oui! Nga sege le kole katani. Ah! Na kosala ndenge nini? Oui. Avant bakata mutu lokolo, bayebisaka mutu. Yango mundela kibiso papa, mundela ko préparer psychologiquement, à ko expliquer la sala. Na boye bakosala boye bakata mutu te na volonté na bino moko eza interdit pe normalement na bité bakate na Kinshasa to na mboka ni so na poto bo na end ah na end ba ebisaki e te ebité so ba ebisaki ou pas bon peu n'importe na ndenga ki sege na ki star sege maniata a personne mais akoki ko supporter chaque fois na te nga sege no la ta chaussure ndeni taka sege star PCBG on comprend par rapport à le papa mais loko se comme lui pour digérer ngokanga ya facilité il faut attendre pour esprit fanda on dit ma peu koza ya te écoufélité ya ba réalité à vie ça va déjà ils ont état d'esprit papa ils état d'esprit ils état d'esprit na mutu batu biso bakata ko makolo bazar bakata ko be bakolo bele bazai bele to loba nyoso bakufa ta et bien puis bakata makolo bazali ezaka état d'esprit mutu na mutu tonton nga yaka nenga mutu ya supporter te bon bonsoir mais c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde ndeko oh matisi ko na kimbangu merci beaucoup merci akufilelo akufilelo papa nalela jeune fort nalela fort nali kukumana ye aloba ne mama stabo mama na uwenu afuna mutu bon garçon afuna mutu polémique
afinga mutu te mate ba polémique ezalaka wana ya azwi transport aza direct kuna yakumisane ka papa chéri namona musicien fidèle boye ta kamaka na orchestre JBJ bazi choc kama c'est gain vrai mwana wenge vrai mwana wenge vraiment puis ba na concert le 31 so concert le 31 betami c'est que ma monsieur est mis place wana non mais parce que c'est la 30 000 balles na bino so eza 40 000 jibo zo sango abeta te jamais c'est gars piétiner à kati wana bon mamsue hapa so conseil betami le chef c'est mamsue fait une place wana conseil minute moyen betami ate so conseil betami c'est qu'il y a une autre chose en des années donc conseil ko beta mate papa boke conseil ni bobina mutu aza na mort no bobina bah oui eza na hommage na soki akufaki ya plein sein wana na sava ba akufi lelo JM bonsoir akufi lelo biso toyebi te noosutuka mamoke sega akufi eza fausse information te kimbangu sega akufi ya solo ekosoma information eza pena ya solo oui eza ya solo Jordan Meya JM production boa ideia Nicolau Bonio papa bandeko bwana siko tapote live Nicolau yo aza live ya second Nicolau BCBG so bosombe ba billet bo elengi nazo yango na benga bino na WhatsApp to bana mamba bozima tanga ta BCBG souci mabe mais na limite jiba obeta jiba obeta te aza wala pena bras droit na ye oyebi jibe so arrêté loba make jibe mutu alekisi ye gigola na kobela c'est gain pas bien ngana a regretter nde kaka yala neni ena koza muta polémique bonsoir Boni souci fort bandeko toloba so ndeko amati topesi epe place ta lobi ko bandeko nanga to so toloba biso sombama we bien te bandeko botapote live ya Jordan loba yo tomati ndeko Idriss amati kwa loba na loba Jordan to Idriss nayebi te so opesinga parole mutabanti explication za mulai fort Idriss beta e plan beta Idriss tozo yoka yo donc futement boy mona kasa mo Idriss oui mukuka mwana kasa lobini to ko lisoko bazo tonga tibu ya nyatika la lokolo kwa nyatika ni fen baba kina ngobuye traitement anda bazonga bumwa isimiti bakena nini akina mbo akina musicien and o vende katana ki ba kan ni ko de beso ko ah bon mais voilà bité pas
Idriss, Ah, c'est mignon. Mais jeune, on a la dette morale. Il place pas quartier. Bandeko. Autant mon nom, ma voix, tu as Jeune, on a tout Idriss. Idriss, quand même, il faut aller à l'Obako. Net bakuta ba yene ba mongo za ba chimique ba créer mo lo mutu kuta kata lo ko ba Jeux olympiques o ki ba mo des comptes finales, on a des comptes finales bien en courir anoki ba mba des comptes finales na nini ba ça qui ba katende ko cheli beni ba kima ka mango le ka makolo siko Idriss azo ba tika live Dabi job bien. Dabi très bien. Solo balo ba Idriss. Uno solo na famille mais to solo ah. Idriss. Nakita epona tika nanya loba po boy azo soigner na famille na côté. Ndeko na biso Mataki Jordan, bonsoir. Bonsoir maman, boni bino. Ah papa, tozu matanga. Toza surpris toujours mon envoi siko, biso pe to yebite. Siko eko nini sala ki ekoma na niveau ke bakate lokolo akende end. Accident papa, ça accident. Il paraît qu'il était na mutuka nous ayebisa ndeko na ye azonga sima. Ndeka ezalaka ndeko na azonga sima la ni ataki donc ndeka ni ataka bongo donc aza diabétique pote koma eko s'infecter. Au moins les sala ki bakende end bakata likolo ndeko supporter te yango moni atiki biso. Mais il y a des diabétiques qui ont été le colonel. Ils diabétiques qui sont diabétiques qui ont été le colonel. Mais pourtant, ils s'infectent qui, papa? Mais ils ont il fallait, monsieur Zalango, Kati pété. Il va Kati na bangote, mais Papa Jordan. Papa Jordan, on a un diagnostic médical. Docteur Atali Kayan n'est comme il faut pour la télé, il faut éliminer le colo pour protéger la vie. On a dit non, quelqu'un n'y a sur le noir, Batamayelo, Batangelo, Bazalaki Nango, Basalaki Yango, Batire Kokizo, il faut Bakata. Yo ce temps là il fallait batika ni na éviter sur un docteur peut na éviter pour les analyse ya ba docteur ba tu ya science lundi non donc c'est un peu ça pour te expliquer Jordan merci la vision la télévision et là na l'autre l'hôpital à Congo là na l'autre l'hôpital à Congo là na l'autre lelo munda mdazo je suis na ndenge na eba lelo ce que mimi na liwa bon eza normal tu eza mukama nzambe ka nzamba kumbama to ki pesa pona batambuki pona limite da star le roi c'est eza ba obitima ki tayi tandego ne zonga ndengona tout a été le mimi na liwa mote eza be blo mo eza mulili po sege mo akumbaka balobi naomona sikoyo état d'esprit ndeko wana oyo tutaki na mutuka wana matini lorsque ndeko akema na liwa donc na bien à l'aise te à l'aise même famille oui a un problème na famille ça ba Afrique wana no chai musuku babi vene katana ki ma ouais ça le souci j'ai c'est gars le bawate c'est gars ko ni ma bawate azane na polémique te azana te yeka ko kumsa na JB c'est un tout na concert JB obeta mate JB na concert concert JB on dirait que beta concert le 31 Makonda. C'était ngam na oloba Makonda.
Yeah. Gigola So, on dit pour D'accord. Jibe habite na théâtre pardon botika na ogikona na kimia pardon bani namoni ndoko sonorité alobi baobeta so billet soki ndeni onde jibongo bapesi sala jibongo jiba babi billet na Fnac barobeta na théâtre du nini théâtre du gymnase yokani sonorité merci jibe a un concert le 31 décembre otika beta ngota otika sala ngoti ba dive pa otika olima ngoti auditeur za ba dive otika olima ngoti déjà nouvelle en bas de bako gérer en hôtel c'est la rabis to zara mais est-ce que nouvelle en bas officiel vraiment li wa c'est bien non non c'est officiel non non c'est officiel non mais est-ce que na moni pe na sina papa Brigas atango pe ya papa chéri ya papa Brigas